Ya bino bana bo sundola ya Kofi bo komisi camarade. Pendant que Kofi a komisi mwana na intellectuel, ya bino bo sundola. Gros bisous à Niki Menga, femme seule, mazo bimsa mwana avocat. Tata na eka ko luka ba problème na ko détruire ba vie ya bato na bozoba. Bo komisi Didiston camarade na bino. Oya bino bo sundola me ya batu ya Kofi po bosa Kofi pasi. Bo komisi muninga, boko manana ye, boko manana ye. Oya yo ya makilozo ko komelate. Bo ba yuma. Public pe ya zoba. Bosaba yuma public à zoba. Didi aujourd'hui, Didi Stone est devenue importante chez les Warriors. Didi Stone est devenue une fille à sécuriser, à protéger. Pendant que le papa de Didi Stone a investi toute sa vie sur Didi. Didi, elle est ce qu'elle est parce qu'il y a un Kofi Olomide. Keina aussi sa classe, comme avocate. Loin de son père. Papa n'a comme l'hypocrisie.